moi non tant elle périodiste à del moment moi na Kimbango. J'ai toujours un immense plaisir à représenter bino émission Oyo et bo la mokia bayindo ndenge boyebi bo la mokia bayindo eza émission Oyo et la musaka bino et yambela bino ba nkumu ba mfumu bangunza n'importe mutonyo soto lo la valeur ya mutu moyindo parce que tout est kango pe mingi était kampetro botalaki bomonaki pe bolandaki biso boyebi ke no tanto soki azana bino donc vous allez décider le nom d'ambeli bino sous moko yeka kande tozanae azali jeune le rolanga mais abiaza âge moko na bango mais na molimo kiba aza costo benga bongo na kombo ya Mutankosi yende représentant légal na lopoto baba représentant légal ya litonga o Kintwadi mage Kintwadi pe balobelango peto polémique mais du moins na kangaki mate ya loko moka lobaki toko paraphraser na sujet na biso oyo ya le valeur ya peuple noir mais avant na banda émission na olinga ko se présenter te mais opesaka ka ba internet nyo surtout bana na biso na www.botestv.com matondo mingi na kombo ya mozaisi likolo na se o to bengi mpemba kalunga olungila maonso no ngai wabino soki tomi sunzula malamu obomona kanazali mfumu wa mpanzu kutabu papa na nga naza mwana ntumba mvemba ntekolo avuzili ya nku kalifuzoka lusalako kombo na nga ntumu akozi kamalandwa kombo makasi ntumu akozi kamalandwa ntumu wana bamusu babengi na bango ba prophète bamusu babengi na bango bankwatulendo kasi ngai na mibengi na kaka ntumwa ntumwa elakisi muntu apesi mokanda atikela batu nde ngai mvulusi kimbango apesi nga mokanda natangela bayindo yango na mibengi ka ntuma mubumba nzambe nasepeli namoni ke mbutaikala pe sikazali azaka ko sepela mbutaikala tozali kaka bayindo bolingo esengeli pana biso na bino parce que mbuto instauré bolingo ngo ezaka kanga na yo parce que tozali bayindo mbutaikala ici gozali mbuta gordon yonde plateforme bana bilaka donc cocomatique cocomatique bientôt tila donc tozali avant to kota na sujet na biso na lobelao bon dans le poto babinga en d'âge mais moi une partie sur quand on qui na prophétie 21 Fumokimbango à lobaboy ce qui vous à la fort ou vous à la force matériellement faut vous à la paix fort na prophétie na molimo disons na molimo sikoyo iyo Mutankosi awa to moni mbilinga koti bangonza babimi par-ci par-là ya opposition ya majorité valeur à moto mwindo eba na lisusuté sikoyo par rapport à parole wana ya mfumo kimbango na prophétie 21 ope luki le loba koma ba riche kaka na prophétie wana yo ko lobani na ba oyo ba falsifier malobana nyonso ya mfumo kimbango ya ntunguno matondo mingi balobi eloko moko salinga passe ndengo lobi bangunza ya opposition majorité esika salinga passe ya wana ngunza za moto opposition te ngunza moto majorité te ngana koloba naza ngunza ya peuple congolais eza la opposition majorité baza bana nanga soku tatali boye bana musala soki membre moko ya l'état amona ngai tamusu aza opposant kasi azaka moto ba majorité na 2006 na 2011 na 2000 na moto ya majorité na 2006 na 2011 akomaki opposition moto liboso oyo ngai l'état oyo mungana moto liboso na selwa na ye o lelo na membre ata moso babenga bango ba politicien aza na ngambo opposition awa pe na ngamba na bata majorité babenga kabiso pe conseil na ngai za Congo ekotonga mate soki ngambo tozomi benga ba opposant tozomi benga ba majorité il faut basangana conseil n'est pas bangunza
on va falsifier prophétie 21 22 41 ya mfumo kimbangu la bon bangunza mingi batangi prophétie mabe to bango na miso lekaki hein conseil nini conseil na opesa bango bado ba bosolo o bango bakoloba ata okufi na bosolo komone okufi te ata okangami na bosolo lobi okobima kaka nga kudalika bakanga ngai nga linga ngai na bona linga bakanga ngai pona na lobi vérité toyebi ko luka bes o luka bakanga yo po balobela yo esala ko passer ne balobela bangunza muso donc yo na lobi te beste na loba vérité bakanga nga te pona lobi lukuta fona loba vérité vérité na loba isa boye Congo isa na passe poto bosa ne fumu kimbango Yesu te kimbango so bakanginga bongo na osepela makasi bangunza babime bele na mboka na biso ya Congo bangunza babime bele te bangunza baza moke ngunza la nchata okosala biso liste na vile kinshasa mobimba bangunza bakoza la 10 te baleki mingi okotangelanga o bangunza o baza bangunza na ba o baza na ebite yo moko grade nino opesa bango ya liboso ngunza neti nani palo babosolo bon ngai nakoloba ngunza liboso oyo abebisi professeur Mfumu Kimbangu te bon nakolimbola bilembo nalimbola bilembo ndakisa papa na biso atoni papa na biso atoli aza nani aza mosakoli ye moko alobi mosakoli atoli limbola mosakoli elingi koloba nde motei olandi loba na ona kamera bote Steve bazo yo kasi kende tangaka mosakoli atoli aza ngunza te aza mosakoli atoli soki limbola mosakoli na français pasteur na Kikongo longi toye mwana nsemi amibengi longi ya Kongo oyazala kaka peti lelo asa longi asa liko asa Kinshasa longi ya Kongo longi linkolo bana français motei prédicateur toye nkusu ngana ye kozongisa lingomba na ye vuvamu vutuka aye kozongisa nana zongisi kusu azangunza te yango mona bangomba na bango bana date inspiration te si je pendeza pena wana te mbuta nkosi asali kaka a différencier entre ngunza ngunza nani ngunza aza oyo matoi na ye efongwami kimpeve misu ne efongwami ye azwaka oyo bato basali te kasi ye azwaka oyo wuti likolo nde ngai aza boye misu na ngai eza mibale misu ya mosuni na misu na double esprit façon olobela yango lie lino na double esprit na lie lino te ewana eza nango aloleni lwaki mpeve wanataka nguya molimo santo sikoyo pour nzamba za faible te nzamba za makasi oyoka yoko défendre ça m'a fait du bien nina iba parce que nous parlons tozo lobela valeur ya moto mwindo lelo peu importe ba appellation ou to loba awa mais congolais no sabi ke moto bala muki alobela valeur ya bayindo sikoyo pona nini moto mwindo azo ndimela identité ou valeur na yete en tant que yongunza siko babi Mfumu Kimbangu bana nanga bakolamuka siko bolamuki mais ya peuple noir oyo azali aondimela binote qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui fait que bandimela binote makambo bolo bakeno eza retour à l'authenticité ya culture na biso to ba valeur na biso bayino elo nezo bloquer bon eloko zo bloquer te eza kalikamba temps parce que ce qui tango nango ekoki oyebi tango banaki journaliste hein ozalaki na yo te tango mosu kolobela Mfumu Kimbangu koluka bankete mpona makambo Mfumu Kimbangu kala lelo bwana efongwami olobi naluka bangunza omoni kamoni oza na temps nango toza na temps oyo Kimbangu alobaki mokolo yango likamo ekokisama na ngani toya kolala
journée wana kozaka journée moko boye totalement makambo changer eza force ngai ngunza te ongana kosambela losambo pona kimpwanza wana moni bato basambela le 4 janvier tangu tongo tanaka le 4 janvier 1959 eza programme à mutu te tangu tukasavu babongisaki programme na sala meeting tangu ba yes stop kasavu ko sala meeting te avani na ndako kasi ba oba bimeke na stade kimpe fana lati bango batuni eske ki kasavu asali meeting asali meeting te mundele azoleka amvutima l'équipe mundele awuti musala azoya bango batobeni misapena bango indépendance tango batobeni musapi indépendance mundele azui masasi abeti moyindo moko événement le 4 janvier pona force mutu mwindu azangi mayele titre émission chanyango mutu mwindu azasuna mayele te ya ko réfléchir wana selo idée na ngai selo idée na ngai lobi to changer épisode mutu mponi ni mutu mwindu azangi mayele. Ah oui, ouais, mutanko ça senginga to changer des sujets. Oui, sujet changer. Pona nini mutu mwindo azangi mayele. Siko yo pona nini bangunza papa nkusu mutu mwindo. Kiangani mutu mwindo. Pona nini azangi mayele. Molimo ezate. Baza bakolo na yo. Baza bakolo na yo. Na lobi ezanga nasaki importance. Nasali ela polémique te kozanga molimo. S'expliquer na. Soki ozana molimo okoloba te soki molimo alobi na yo te. Soki molimo alobi na yo te alobi na likambo okobanga mundu kiliboso te. Pona ni échec à mon ensemi. Lelo nzamba pesi yo don ya okomisa lisango ekoma bombe. Kasoko ayebi ko gérer ngo te. Do ayebo discerner te. Tana ngo ne ko kiti yo beti yango déjà. Likambo eza na tanango soki lelo mwana nsemi azelaki événement oyo catholique entre gouvernement alebi catholique na lakisa nguya na ngapa na yo ndengo bomisi aussi aza moyindo mosengo kozwa lisango siko mosengo vraiment asala yo nini quelqu'un qui cherche un développement pour le peuple congolais mais yo ozo taki mosengo tandis que yo nkosi kuto vandi awa oluka solution te ovayeno kaka ozo nakoyebate oevangeliser noka so l'église catholique a nazobundisa mosengo te kasi molimo oyo elati mosengo yango eletri Congo yango nde eboma bakoko na biso yango nde ekanga Congo na bowumbu molimo wana yango elobi sort pa mosengo atika mosengo akoma congolais mosengo kutana doctrine na ye mosusu yo kutukuta kata nkusu te obozane même doctrine kianganité kaka mosengo à chaque fois je viens ici nkusu agere mboka te nkusu nde eloko ebomi nkusu na papa kiangani eza langage ya mosuni babimisi mokonza mboka enyokole mokonza mboka eleso tolobi kabila pesa bilan sur 10 toko pesa combien parce que babimisi kilo ya yete papa journaliste mutu mwindo fo akoma si jango eza un peu passé akoma mayele mutu mwindo akoma azangi mayele sikoyo tozwana na kati na assemblée nationale papa na ngai président assemblée nationale banda soki 2011 ti lelo assemblée nationale bakanisi comment ko développer Congo basu zéro pona nini masolo ya mboka balobelaka ngo na nkota ya kodefa te mais moni so na tali bien à chaque fois na oya awa on dit oluka no kaka yepo komolia no kambongo ya politique ya mboka otema ke église eza batol parce que je suis venu ici olobi na kiliti photo bongisa photo tonga photo somba na somba ki 20 hectares na somba sona na mbongo te na somba ki 20 hectares ya mabele na 2018 wana ba bien na lobi na somba ki 20 hectares pour la sala bilanga na tonga lingomba. Ah ouais, je comprends. Bouta Gordo déjà azana ba hectare rebelle. Bouta ikala pe bazali parce qu'un qui ba tena au monde nazo lobela ba yi politique. Le lobby Congo ya malamu, Congo ya lobby. Congo moko na moni aba lobby bana bilaka. Congo ya bana bilaka ekotambola ensemble national na biso to provincial ekota ekosala susu maloba te na français.
ba éducation na biso bana bakotanga susu na français te bana bakotanga nde na kota na biso bana bakoma na mayele soke na Chine bana batanga na chinois yango moni chinois comme mayele soke na Angleterre bana batanga na français batanga na anglais yango bana bakomi mayele soke na ke na Philippines na ke kuna na kuti batanga na anglais koma biso isaka boumbu ata Philippines lelo batanga na boumbu na tamboli bana captain na ke jobu ba etenyi nyonso munde la boto mabele nyonso Sud Africa na mabele te yango ata bolobi Mandela père indépendance nde na koke kuna na uyeboye Mandela asa père indépendance te akwasonsa bango na boumbu kobi ma prison ya Mandela ti lelo Sud Africain asa na boumbu po mabele na eza gérance munde na zo gérer yango moto mwendo fo akoma mayele akoma mayele tanko sazoloba awa keno Assemblée nationale. Je parle aussi avec Moutaïkala, Mouta Gordon. Balobara toujours quand Togoya, Togo instaurer système nabiso. Lingomba nabiso fait comme lingomba moko national. Que au moment où ba okende ba politique ba ngiba ke ba consulter, faut ba consulter des spiritualités nabiso. Mais kota la yo boye, ozata na école te. Ozata na eloko moko to garantie population. Est-ce que ekoyaka kambala moko? École nangai bato na tangi kombo bango nde baki kozwa mbongo lobi tokotonga école na komba kintu adi papa kosi na kozala professeur yo za professeur otangisa na munoko nangani na otangisa nini na kozala professeur otangisa nini pe na munoko ni ndale parce que la langue officielle les français jusqu'au lingo la komisango tala kizengi tuna ndeko kordo nani oyo totanga kombo kizengi oya kizengi ya oya botami na France atangi kala c'était alobaka na langue ni soka alobaka na français ezaka langue système ngai système étude toko changer yango bana bakotanga na munoko misatu to mine ya mboka na biso moto mwendo ko mama ele président ya ba président de la Chine soka na RDC boko pesa interprète ndenga papa ko je na France tuna na Belgique tuna wapi na koloba nga lingala te na koloba nga français te na koloba na mundele na oyebise mundele ukintsala ntukidi aluka mungamba moko alimbolela kai do yo mo okoloba taluka interprète na patron langue nga ngamba na patron langue nga siko na landaka trop peu importe l'appellation peut être bangunza na papa nkusu na ndaka ba nanebele bosa crocha trop na histoire Mao Tse-tung que Mao Tse-tung maya alobaki na consommation Chine yango lelo Chine est comme puissant sur le plan et que la Chine est comme puissante plutôt sur le plan économique. Est-ce que pas nabiso ao nabino kutu bangunza bolingo ezalite siko tokozwa Mao Tse-tung moko ya bangunza awa na Congo abunda pe aluka développement pour na mboka te bonzambe eflashaka mopepe bonzambe etindaka mopepe et préparate mopepe wana yango nelataka mutu omoni sozi Mao Tse-tung azalaki nani c'est un chinois beaucoup se réfère kaka avandaki omoni déjà abana kamanya mboka comme président de la République ayebisi pepe na ye to vana to kanisa to bimasuti to kanisa lelo likambo tali il faut bokonzi eyeba kimbango nde biso tokomi ba conseil ya chef de l'état ozoluka zela pardon ozoluka nkosi mbuta nkosi ozoluka na 2001 gouvernement salimi 1+4 oui. Président Kabila que je salue a combat kimbango ezanga te 2006 organiser élection je vais respecter les pays de kimbango de Simo d'ailleurs ya lobana Simo kimbango eza défaut pona eza défaut ya batu bakenda kuna ako ye attaque président de la République abenga Simon te po Simon eza koma boumbu abenga mfumo kimbango so batu bakenda kuna bangonde fallait basungi kaye. Merci beaucoup. Ce qu'on a 2011 payé habite toujours à respecter constitution pendant qu'il y a moins dans la politique à respecter constitution parce que pays où ezali na ba valeur ya bayindo place où ezana nyonso eza centre en plus à s'accrocher na kombo ya mfumo kimbangu sikoyo yo tango zoluko comme conseiller pourquoi pas na minute où tu t'élèves OK na RTNC au lobby que non je vais parler
pas mokonzi parce que on est à la voix du peuple. Pourquoi pas que koloba aussi pena bachelo caméra de bachelo par Romeo Bis ya Botes TV que no bakotiki là parce que la liberté de la presse ezali na président Kabila ndengo za wana ndengo lobaka papa nkusu nakangana bakosi yo. Est-ce que tu peux au cours de kolingate ko ma conseiller na lobby boy na lobby na boy ceux qui mbangwa elelo attaque chef de l'état ndenge ba lobby po ezala premier président la mwana bilaka kobosa na te na kanisa olobaka kimbangwa koya yo tika pouvoir en tant que tellement déshonoré na pouvoir ya bangunza olukaka bangunza te na moment ya dialogue kendaka na Rome na moment okendaka bongaka soto oloba bongo na bichari guerre lo est-ce que nata zela na lobakasi président Kabila banda okota na pouvoir fumukimbangu ay apesa yo bokonzi uta pesa bokonzi ti lelo kombo na eza na se kombo eza na se yango to sengi na mami kolotikali nango oyo peuple congolais bapesi yo o biso peuple congolais oyo biso peuple congolais bapesi yo komi longola to za congolais oyo to pesi yo to sengi na yo boye tombo na mfumu kimbangu comme première religion ya mboka na biso église autochtone église étrangère oyo wana ezonga oyo valorisaka kwa bala na catholique a consulter comme malobela mfumu bon wana eza pe musala na yete président Kabila omoni ya lobeli kimbangu hein oya koya yende akoya kosisa azana rôle na rôle na ye oya sale ko kinango parce que le moni nazobanga na bangi na ndinga banga kate ma papa journaliste mutu mwinda koma maele ezali si to changer ki na émission awa sikoyo webike kozala mutu mwindu balobaka toujours congolais aza yuma pere komona yo telemi obita ona landi mateya na awa mama mwilo ba honoraka ta yo moko mama mwilo oba onoke na pe na nkamba soki po sambela ya on foto ko molando na ba caméra soki po sambela ke kuna to ebite mais yo na côté ya bato a kokuta lelo mercredi c'est que je aime prière bo sala ka chaque mercredi partout où moi je déambule na église o ba valoriser ba yindo bo la ka toujours na mercredi mais ko ya awa mama mwilo église ki mbangiste valorisaka au place au kendaka il faut tambola pe na caméra musupe ngumba melame oya okosa biso les ozo lobaka sale lo côté aza lo côté qui me pavita aleki au comparer maman Mwilu ne mona maman Maria hein pourquoi maman Mwilu aza maman oyo kimbangu abalaki babotaki bana misatu kasi aza maman oyo alonga kite kimbangu akangaki tre pour maman Mwilu amata Mama Mwilu très ekangami mata Mama Mwilu alobi na kotika na koboko na bana yende asali dengenda mundela mvute bango bakoma kibuzengi oyo bakoma na porte kisi kimangisi surtout ngolo baba bizengi so babengi bizengi osepela kibuzengi bakoma est-ce que yoko ndi ma prophète na prophète bakondi prophète kotinda muninga na prophète Est-ce que Jésus est prophète? Est-ce que oui. Est-ce que Jésus est prophète? Prophète. Hein? Est-ce que bango bato wana ba komai ba ndimelo kimbango prophète? Bango ba komaki. Ah. Ceux qui diangenda ayibi papa na prophète ni nkoloba na mémoire balongolango. Kasi pour lelo makambo bakoma wana na monde entier na ba religion nyonso nzamba sala religion moko bakoma eloko wana bango bakoma ezate église de Christ sur la terre. Soy envoyé spécial kimbangu est-ce que Yesu akoti na pe mutu po Yesu batindi ekoli panzambe pesa bana Israël siko adevi ekoli oya ba pesa bana Israël akina na RDC au monte Yesu ala prophète kimbangu mundele azo confirmer yango alobi kim Jésus ala prophète comme kimbangu ala prophète comme Jésus Mahomet, Bouddha, chaque race, bazana muzina bango, bazana prophète na bango matindi la bango. Tango zote ya awo lobaki lo moi très important, kimbango loba ko kendete tant que bana na baete. Mais moi je réalise que bana ngo baza déjà mais bino moko so beaucoup tisusu mbutu na kati ya mama kimbango. Siko boninga kimbango demera kaka donc toyemba kanze bani congolais nous bâtirons to continuer kana fiti. Bon nzembo wana
Congo ya lobby nzembo wana tokochange yango te yango na biki siko nzembo wana nango bien tokolonga koyemba yango na français ekokoma na Congo Swahili linga mais oui yango na biki siko kimbango alobaki ka kokende te tanke baane ba yena te mais bino bana boye bozo continuer na mbutu te bino continuer na mbutu te mbutu bomona yango epai bamikolo babandaki mosala kasi bamikolo bamikolo babandaki parce que bango baluki badesordre ko tozokomona lelo pasi tozomona lelo eza bango po bango tango lokola mwana nsemi fallait pas sala lingomba ngo abemi yango na tribalisme alobi kimbango ayika mpona bakongo sikoyo omondimaka kimbango ayika mpona bakongo siko ngai makambo bonso alobani kimbango alobi ndombe saki tuka mundele sikoyo mwana nsemi alobi kimbango ayika mpona bakongo sikoyo eske mukongo azaka ndombe mukongo muluba aza ndombe te lukuta na ye esika azali ayeba yango atanke ntumwa ekeke ya mine tozokundola mwana nsemi okosaki kimbango aye mpona bamanianga te kimbango aye mpona bayindo nyonso ezala bazimbabwe ezala baghanéen ezala baégyptien bazaka bayindo Afrique nyonso donc olobaki pe lisolo komona mateya na yo olobaki mfumu kimbango wana 3 bana mais eux dépassé nga yo tangi kaka kisolokele mais mibalo tangi te expliquez moi autant bango nyonso bonga peut-être banga raté nando koma na ngana ko kande makelele trote autant kisolokele opesaki référence l'église Kintwadi ngana bi yango mbuta wana akomisika kisolokele te okoloba misa tusko meke mpe ko expliquer biso so valeur kisolokele to valeur Kintwadi parce que Kintwadi pe ngana zala mpe na ngeri mwana na sosa wana zala mpe na confusion mais quand peut expliquer na ba valeur à Kintwadi matondo mingi peda na photo mo Kintwadi kuna ndiko losa na mbangu papa ba komi Kintwadi yaka nango bolata ka ndenge moko bobeta ka musique ndenge moko mais ko yo pa na yo mate ya moko révoltante eza mate ya solo Kintwadi bon faut ba yeba nanu kimbango aboti bana misato bato balobi ba oyo babimisi kimbango aboti teza église de noir église ya Papa Mpadi pona mate ya jalousie Izama mate ya jalousie. Izama mate ya jalousie po bana kimbango bamati bango bamati te. Mais yango babimisi mate ya wana. Pardon to kenena penge ka moi eloko tatante padi. Fumo kimbango atikeli tatante padi. Tatante padi lelo atikeli mutu moko ngape na yebi. Wana makama lokuta. Oh Mpadi deuxième sauveur. Wana mate ya lokuta eza mate ya jalousie tamani bible eza munene na Kongo pardon batatalanga bible eza munene papa na fingi binote bible eza munene kasi babimisa komba Jésus comme yango ne sa religion okipeso bimisa pe bible na bimisa yango nataka ngo pour ba épreuve est-ce que mukanda na yo kimbango alobi to tanga yango joa oya bino oya biso bimisa kuna ba mona oya biso PV ekoti yango je répondre yo avance. Kintwadi qui elakisi Ntwalani Kimbangu qui elakisi Kimbangu Ntwa elakisi Ntwalani di elakisi Dibundo sifo kombana bana misato mwana liboso abotamaki papa Kisolokele abotamaki le 12 février 1914. Le 12 février. Mon ami Balé, abotamaki, kombo na ye papa dialungana. Kintu papa Kisolokele lingolo ba nini oyo moyinda bongisaki Kintwadi kasi. Kintwadi mundela yaki abomaki lingomba bayindo. Kiangani engelo banino Kiangani. Bon. Bon, alors yango moni ya kaboli lingomba. Mbutaikala oza satisfait. Je pense que oshaisanga si. Akaboli lingomba yozo kanta na ye na bana obatika na mokoto. Bango mibale nzamba zate kimbango ayibi bango te. Papa na bango balekisa ni moko. Koma bino bana boye bo kaboli basani. Siko ngana kumisa nani atake ngunza. Tumo akozi l'homme de vérité. Na kumisa nani Arma
bango mibale ezala ngamba mokoto ezala ngamba sata lakei satana azokumba bino matondo mingi bato balandaki yo tolandaki yo torelandaka yo obaki bangunza moto na moto wana mateya na ye eloko nini bozali kosala mpona bokoma bino nyonso moko en tant que ngunza? Bon, en tant que ngunza naosala pour le moment yango moni ako bangunza oyo bazolobela koma mfumu kimbango bamikomisi baboti mapapu esika omoni nazoluka moyen kosangisa bangunza oyo babungisa na kelokota bango oyo baosambela nkolo yesu lelo naza nommé banomaki biso ozala baprésident na bango provincial ya ville ya Kinshasa osepelia kasi eza elaka naza professeur soki bango batambusi ngai ndingo bakoteyanga makambo bazoteya kuna ako ngai batenga atanke natikamba bango na compose bango bazwa oyo naza nango me yo bando bunda mingi nakobanda kobunda bamisu badi abangunza ya supu ya ventre siko yo koinstaurer système wana omona te ko bando bunda na bango nakobunda te okabwana bino liso naza na bunzambe naza puissant donc bango ba puissant te baza mitakala oza lofundu eza mofundu te parce que ngai nabombami na elama mfumu kimbango lipota mfumu kimbango jo mosu toya na podium awa tobobanda démonstration bacaméra tobengi badifferentes chaînes ya net ya télévision tobobanda démonstration awa est-ce que yo pene okolonga ata kiangana obanga population nakobundanaka ngani te tunanga nakobundanaka ngani nakodreseneka ngani azonga na nzela ok ngai nakobunda nde na katolike yo catholique yo a problème na kasi ngai na bango na problème wana soki ngai nakobeta ndika na ekozala mbwa swimbwa na bango kasi eza nzoto ya mosengo te molimo oyo elata mosengo parce que aza mpe moyindo azaka ndeko na ngai yo omoni bato ebele bazosala tro baofalsifie baprofesseur mfumu kimbango misusu bamessager mosusu bazosala mambo lokola baeglise wana kuna mosusu yo en tant que ngunza otelemi makanisi no mpona enseignement mfumu kimbango eza nini? matondo mingi enseignement mfumu kimbango ya liboso toye kokuta nga na ye na 2000 kuwa nakuti bayana nga basalaka kutosano mwana bayanoka na oui na bandaki mwana nayaki poza tan na ye na tan na ngai tan nango eza tan elaka balobaki bilenge bakoya tan na ye nakuti bayana ngai bakotisi diamba na kati ya l'église bazomela ntila kongo bayomela diamba na kati ya kiti en plein kiti bamela badiamba wana obwakela papa nkuswa amelaka diamba te kafufa mobana ne te wana nalobeli bato mangongele wana sale onini yango te nalobeli kuna est-ce que naluki débat yo na mangongele nasala pe débat na bango te kasi na biso naluki plateau yo na mangongele après plateau na bino mibale ngai na ngana poto bunisa te poto solola pona avancement ya bayindo nalobi débat entre bango na nga soki olobi lukelanga pasteur bango na yebisa bango boye papa omoni komela badiamba en plein kit kimbango amela diamba te soko omelaka diamba melango no sango mpe amelaka diamba sango mpe amelaka masanga kasi amelaka ngo en plein kit te bozofingisa bonzama bakoko wana te matena nateyi bango bana bilaka namoni ko na telefone déjà mbuta ikala mbuta gordo kasongo batindo dia plateforme na bango nga nazaka journaliste na au milieu du village balandi yo bobengani mpe boyokani pesco aprestation na yo mariage wana esalemaki osengaki mpo na yo esali ovuma esengo esalinga esengo bana bilaka nyonso nayebisaka bajeune nyonso baza awa baza bana bilaka kasi nayebi bango fo bayeba nano naza na posa na bango mpe tokutana tosala un rencontre entre bana bilaka na azoluka ya poto aya ote yaluka interprète boye ozoluka oke ngulu bien butaikala buta gordon mama lumeya mama sanene bayekula nguma mfuma kongo mwana mfumu kimbango adopanzo koko matiki jantotila azoluka visa aya kwa enseigne bino kuna nasengeli oti naseni mabe nasengeli yo osepeli te bon nasepeli poto monaka po monta na uta Afrique du Sud miso efongwami na comprendre oui efongoli oui efongoli la réalité par rapport à avancement il y a religion et la société ya société par rapport ya social na comprendre yango ba ministre na biso babotaka na Congo
kasi babokolaka bana na Congo te po Congo bakomisango fulu ya koyibelaka siko bongo sikoyo yango siko tango na ke na moni wana ndako ya mutu entel bana bavanda kwa comment yo oza dirigeant na Congo kasi aussi bana okeboma na mboka mosusu eninkoloba oliango mboka ngote yango moni ba konti yango yango bisa ba pepe congolais tout oyo député aye na église na bino to aye kokosa bino na polo na chemise yebisa ye la kisa biso bana no bavandaka wapi soka la sibino bana ne place bavandaka so bavanda na kingasa na suka bomoni bana wana nde boko yebisa yo bon to ko voter yo kasi oyo nyonso akimisa bana aye ko sala politique aye ko sala asali politique pona Congo te kasi sala ngo pona bamboka mosusu yana question moza mwana yana suka pona ko sengelo lisusu mais soki bangunza bonanda ka cinéma boté ka cinéma kwa tulendo hein soki bozala pena subina boye bango est-ce que boye ya roi divin oyo papa nkoso bakomisa ki 4e président donc président a commis président donc akoma so roi divin na erreur 4e président na épinglé kaka te c'est là 4e président akoyate soki bana bilaka na bangunza basangani te basali oya bango te po mwana bilaka wana 4e président akoya il faut bangunza na bana bilaka to sangana to bimisi politique ya bangunza je pense que boa satisfait mwana tuna mutu wana bako voter été akoya très puissant ye wana moni soki bana bilaka na bangunza basangisi bango quantité kabila okenete le 23 décembre mvule konoka élection ekozala te to sili wana autonomie tana bako lobelo ko kitesko na bi mariage bankumo obikelo bankumba ko moteka mabele mingi ba chef coutumier siko lelo pomboka fumogimbango po atonga bien to po bana basala bien fo mariage wana pe salema entre ba chef coutumier na bino bangunza est-ce que relation wana ezali déjà que chef coutumier ya Kinshasa na ya mboka ezandenge mosusu que chef coutumier awa na Kinshasa ba chef coutumier baza 5 te ba commander banganga kisi chef coutumier un chef coutumier ko na musulman te un chef coutumier ko na chrétien te un chef coutumier a ça la cérémonie avec bière a ça la champagne. Est-ce que Bissimbi a une chatte à la champagne? Hein? Y'a un papa, moni, qui chef coutumier photo au restaurant, tozong sango po oyo ezale lo yango te. Chef coutumier faut pas renouer yango, c'est comme tourna au asuka parce que balanda ki yo et j'ai dit à prendre aussi des questions na tourna. Mais nina sengela o lisusu. Hein? Nina sengela parce que j'ai aimé la manière de noter ya. Faut penam ezalaka vulgariser quoi message faut les gars partout même chez bisoko les kanango pour nanga ko les parce que mokolo cheno yo tata nanga ye pas aller ado panzo mfumo kongo mwana mfumo kimbango mais anena na Amerique mfumo kimbango a China na Amerique mais ce qu'on est na sengela o balobi nanga na yebisa oboy oyeba ko c'est-à-dire ko déverser c'est-à-dire ko panza ba message oyo ko zangisa kate soko za na enseignement ya bien ko zangisa te ko lekisa même na radio même na télévision ce que je comprends une chose là na singela je comprends une chose na Congo awa pe moi ba insuffisance ezali parce que na ye ana litonga no na kutata caméra te ya yo moko ezela na singela o bino botindi message bolobi ke mutankosi a déverser message ya bana bilaka te message ya kwatole de partout dans le monde mais bobi condition na ye ndenga zate est-ce que ça na caméra mutanko ça na caméra matende mingi ça na caméra te parce que omoni na tunika ko za na caméra ça na caméra te mutanko c'est ana caméra te c'est dire que ça demande aussi qu'il faut soutenir matériellement omoni combat o yazo sala c'est pas facile les jeunes comme lui hein biso na Congo to ibe ba réalité atango ngani na loba bo moment bo bangezalaka po ba ko lukisanga pe bazunga mais ya osé bino bokabwana kuna ba combattant na bana bilaka je pense que bosala bokabwana combattant zo bundela banini na ya ye awalo wakazadi ndinga yaki akosi biso kuna ye akomine l'autre là mais Mutanko ça promettre no me PC visa France a kimate obwa ngunda te
je pense que émission combination wana sengeli oti nino ko loba na question wana ko bakisani parce que ba sengio au lexaka ba message partout mais moi je suis prêt na moment na événement neti ya samedi ya ko sokola ba cimetière tata na ngasi asala ngodi na mayombe mfuma Kongo mwana mfumo kimbango ye na mayombe kuna satinda de ambongo ba sokola ba cimetière sokola ke donc nino ko senga parce que apena initiative samedi ça demande quoi et logo neko senga pour na ba émission le kaka menga na après événement samedi na routine ou soit na rozala nga mona cameraman poto yeba ko filmer ba cérémonie au sala bon matin le mingi ya liboso moni tango mfuma yebisinga makamba cimetière izala ki passe makasi kasi na somme yango parce que mosala pa salemi ezala nzinga ya bato baza nzinga bakomi kokota tele eloko mona na vidéo te telemité le méritango omikumisaka yo finalement eleki na ma internet bino bazo ki chance te ka sami soko yo komona eteni wana eleki bana oleka na bashani mosusu yango bandeko o baza libana ba soutenir yango omoni mutu akoza la professeur soki soutien zate et simbate bage na sepelaka te na apa mbuta mais aloba moni moto soki moyen eza te soutien oyinga na okanisa soutien bamama balataka lobona monoko na yo te lobona monoko na yo te dernièrement lobi bon anniversaire lobona monoko na yo matando mingi papa journaliste oyo osukisa biso matando mingi bosunga biso ndenge otiko loba parce que posa na ngeza ata makambo tu sala cimetière et les katana ba TV awa po éduquer masse internet na Congo itala makate par rapport à libanda toujours les abiso biloko na internet ils ont dit que vraiment te siko na moi makoki na ngai kozi ya lingomba moni mangomba biso kimvumu kimbango awa soko sengi batu mbongo ezala mama ntata bango baza libanda basunga biso ata espace basombela biso na TV tolekisaka chaque samedi makambo wana bana Kongo ekofongola bango office ke cimetière na osala nga moko na lingomba ya biso kasi bana Kongo musu peta musu alandi yango na TV esali ayepe mais nsoka bwana bino pe na chaîne ya télévision mona ba otchabino pe ka bakale tango muto osala ba magui na yo so jouer loko wana o etelemela bango ba olegisa ba chaîne ba indo pe bazali kintu adi ba te kuna kutu te wana mundele ndombe ratelkin wana ba mundele ndombe ba olegisa te ka ba chaîne ba indo baza oyo pe na okene pita mususu pa ya ndeko na biso muzitu pe leki nango toke pe pa ya po ba lobela pe ndambo na parti politique na ba lobela pe ndambo ya fumu kimbango otoye na te kosa no publicité te continue na yango to sengi tolekisa ngo jana ba TV ekuza malamu mingi tolobela pe bana bilaka mutaikala mbuta gordo omoni yango elingo papa kozi na bango mama bana otengilo bango te natanga bakombo na bango koko ngana benga ki koko matiki gantunguna na Londres na minute nde na émission oyo yene mujalobi kende tourner soki alobaki oge sala émission tena na yate ayebi ngai pe ngapela za moko ya mwana bilaka natengi na liboso to contrôler ka biso ya mibale bazwi bana na ba pa ba beret vert ne abinga ba beret vert na France toza na Mbutaikala Mbuta Gordo Kasongo Mbuta Joboke na ba mama Toki na ba mama Lumeya bongo invisible aza ni sanga moko te ba mama bana bilaka invisible te ba mama te o logo na biso ngana watangela o logo na bino yango logo na biso na watangela batongo kasi ba logo nga yanga moko na bango nyoso bana biso penga na koyiba kombo te na watangela o ba far ba beret vert o na watangela siki bango pena solo bike wana posa camera ekoya bati na kamera yoza malamu mingi ona moni bashani na bino awa ba kamera kitoko basonga biso malheureusement foto futa bambongo omoni ndenge bayebo foto futa bango mwa mike ata ya transport ouais to koya maboko pa fuki mbango mwana zonga maboko pamba to epa koko ti koko fo apesa bana oui yango to sengi bino boye botanga biso botanga bayanga pa na biso to pete ba mamiliki pe
moi miliki wana moni koya boyeza mapasi moi mai to leta ma liboke ngolo banini pona bongo ngolo ba ko TV za tango ya sengi bana ba peuple congolais nyonso bana Kinshasa kasi oyo bana kitsa bakotala te to si adhérer na kata ya lisanga ya bana bilaka atake ngunza papa koza lobi bino pe bana poto bino nyonso bana na eloko moko poso bana na eloko moko na lisanga nde bokolonga sanyi sanga moye bolonga ezate lisanga oyo eza elaka tango boke ba mfuti ba mondele subino bo panzani oh nga je suis combattant ya IDPS moi je suis combattant ya PPRD bobungisi bilaka bozonga na bilaka bomoni awa na moni photo mfumu kimbangu avec flash na kati flash wana elikolo basana etumba tokobuna na mundele na likonga tokolonga yango ingeta ibobo matondo mingi numéro to pesa c'était parce que numéro ba ebi déjà ngo pesa ndekaza code ya mboka na biso 89 50 78 773 bana bilaka je pense que boaki na esengo ngana otengo bana bilaka fanda kana tengo bana bilaka tena pesa ba mboteti matondo mingi na yeko pesa bana bilaka maître Gino na États-Unis yaza mutasidi Kivu yenge keno azaka moyindo open na États-Unis ado panzo mfumo wa Kongo mwana yenge keno na yeko kita lisusu na France mama Lumeya benga déjà mama Litimba matondo mingi mama Ngoma Sandrine Bayekula matondo mingi alongo la komba Sandrine ouais ngande na misana bongo te benga mama Luyekula mama Bayekula Ngoma Joboke kasi na kombo ya mundele kaka Joboke ye ya botamane na France ye kutolinga azonga yebisa zonga Joboke zonga mbala moko de Joboke zonga mbuta ikala toza bayindo toza pena bayindo donc obike moto mwindu akolinga te abibisa image na moto mwindu parce que lito toza nango ezali bongo photo za na bolingo peu importe mabe na biso donc mbuta Gordon mbuta ikala koko matiki mwana ya totila na pesi lombote na pesi ado panzo mfumo wa Kongo bana bilaka je pense que émission comme na suka na lubaka toujours que nazalaka stable te na lubane na koma stable siko bato bakosa na koma stable ezabino ezabino donc bosa la beauté TV et qui est toujours liboso na remercier bino et na émission bolamuka bayindo bo bando découvrir kaka bo sentir vraiment que maman a découvert c'est parce que biso to na posa bayindo ba comprendre valeur na bango à suivre au prochain numéro et ceux qui bossent pour monanga on peut ça toujours merci na Roméo Magagno kolanga fort mais il y a nazala kana demera na ngai donc pour mona ka ba image aboye elenga boye et Denis Bouene okokanise na nani Babi TV et continue net il y a que des professionnels na Beauté TV donc il y a rien à douter tout mon année au prochain numéro bye.